quartier oyo des quartiers ils à la pêcheur les Mobutu azalaki moto tout aye bien on déjà même pas histoire ya obé donc tu vas pêcher beaucoup mon parce que quartier za pour moi quartier Mobutu ça quartier Mobutu on ni même pas commune na biso na ba disa ba poka le gars kuna te le gars bon exact na le kiwana na moni ba poka tout ça c'est que ils ont des sources source ambisi ya mai ya commune ensile d'accord la caserie est est-ce que nous qui ne peut pas voir pour exemple on congolais attends pour voir on soit pêcher mais pêcher la ça organiser Moussa na ipo aller à la population mais la caserie est l'école on est à pêche na ba bateau ba sala la ministère tuibanité mais ngape na bipe mais ça peut pêcher mais on est dans la chose grave si vous y a zaranani tandis que les ministres pêche à sala la pêche bon exact pour na toya ko boma musala ya mais ça pêche le vin to bi ni mato yebi ngana ko pona bato bele ba obenga oza ko boma musala mais ça pêche le vin ngana yebi ministre pêche le vin te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Nza Mazamba émission masolo pe mabina mboka na biso oyo penza toko tasa bino oyo etali penza culture ya mboka na biso oyo etali penza bonkoko na biso oyo etali penza bwanya ya mboka na biso bandeko lelo biso na bino toza penza kosola biso na bino koyebisa bino penza kolia biloko bankoko ya ni motu ya mingi kolia biloko bankoko ya li penza richesse bankoko batikela biso yango na ko kosola te na ko loba babete bakonza mboka na biso to ali penza mabe na ko banda penza ko attaquer ko attaquer vraiment bakonza mboka na biso bo ali penza mabe mingi na ko loba mabe mingi ndenge nini tala milio to zali oyo ba pêcheur bazali belé avant to le kapenza to kota bena masolo ba pêcheur penza bazali belé ndenge moko ya zula tsabino ba pêcheur bazali belé ngai na ko cacher penza maloba te na ko bomba te pona so bolukisi ngai bo kanga ngai bo bomi ngai gloire à Nzambe se bo ko boma ngai te gloire pe à Nzambe la beti sete la bino bato boza ba songi boluka bo boma ngai bo sala penza mabe wana matali bino boza penza mabe mingi boko luka ba bateau ekota ba pareil ebele kota na kati ya engomba Kinshasa RDC na mboka na biso bankoko RDC boko luka bozue kota batu be bandene ko pêcher wa ndenge ko bimisa penza bambisi oyo ezali na kati ya mboka na biso mboka lisungana bomoni bateau munene ezali wana oyo ekufi wana oyo telemi wana bandeko bokolanda bino tu bokolanda ezali penza pasi makasi oyo penza ezali penza kitoko penza te bandeko ata bino moko leta congolais wali mutia mabe okoluka ngai okoboma ngai nazali na famille moko ta okotela ngai nazali na mutu moko ta kolobela ngai me na lobi oyo ezali motuya soko moni vérité na yo rotinda pono boma ngai otia be poison obeta be masasi wana etalio menga lelo na ye kolobela be ba pêcheur bazali ba papa oyo bazali na famille bazali na bana bazali na babota bazali na ba mama bokilo bazali penza na bato ebele bazali kozwa soin na bango mais vie ba pêcheur penza oyo ndenge esengeli penza ezali te boyebi bandeko bokolanda biso na kati ya podcast télévision ba diaspora tala tata wana atie équipement azali kopusa atie biloko oyo penza esengeli oyo pona kokende kokanga mbisi moto azokende kokanga mbisi na mayele na ye moko azokende kokanga mbisi na makasi na mboka yebi soki na bwaki file oyo na okende kozwa be mbisi soki na kebwe na okende kozwa be mbisi pona nateka bano nazebisa bino be vérité omoni kinkole mobimba soko otamboli kinkole mobimba oki ozongi esika oyo bato baliesaka mbisi ezali nde awa bato baliesaka mbisi ezali nde awa wana penza nali kobeta penza sete nasengi bobenga ngai bete
bokoka numéro ya ba pêcheur numéro ya bango to bakoloba bakopesa penza ningi sala bango bakoloba eloko nini bosengeli bosala bokoluka bango bosala penza ekozala penza kitoko makasi tete to ndenge za kotambola penza bandeko na ngai aza koleka penza na banini na bato ndenge za kokende eza kopesa pasi vraiment bandeko bakonza mbuka bota mitema mabe ndeko azobima tala bato ndenge za kotenga mawana vraiment bandeko na bandi sone bozomona ngote na leka na simba bakonza bota mitema mabe bota mitema mabe bandeko bazosala penza boye omone loko takutu na nyati awa penza boye bakangi wana omoni awa kuti esali moko ozokisa ngai bakangi awa Montréal zwa soumet bandeko bamona bakangi awa na olobango wana bokolukisa nga penza bozwa ngai te pona eloko na koloba eza penza be vérité ndeko pona akende boye atindika kuna e alibe pasi tala eloko ndeko azwi akosi wana eza biloko achepo nini aloba bembisi na ye ebima ekende ba pêcheur ba komona be pasi ba pêcheur ba kotungisama bozana posa bato bakoki ko s'investir na Congo bozana posa bato bakoki kotinda ba pareil ba yebele mais ba pêcheur bango bazana ba idée bandeko biso bino to découvrir biloko oyo ba pêcheur batali ko bongisa pona okanga mbisi na kolobelo côté na kolobelo côté yo muto ko landela pona okangisa ngai yo muto ko landela pona osala nga mabe itali yo kangisa no ngai benga numéro na ngai ezali be wana benga ngai okomona ngai na koyana ko se présenter eloko moto ezali na lobby ezanga ite ba pêcher ba koloba pe baza kolela et puis difficulté oyo baza komona bandeko ba diaspora bazali batata na bana na basi na famille ba kotela bango moto abeli ba kolandela biso bino to landela musane baza kotala to tala no Montréal to tambola biso to contrôler ndenge ezali omoni mosala oyo bandeko ba pêcher nde ba osala omoni awa ezali otoko benga nali français ba michopi omoni na lingala michopi na ni ba obenga ngo apa na mabe na français apa oui pambu pardon na lo mabe la michopi tala bande ba gangi ozo ba nini boye weza apa apa ene konanga pardon yaka no lo banote na lo mabe na lo mabe na zonga kana lo bande konanga yaka na lo bini na obengo neni eza mbongo o lo bini na français wambongo wana eza mbongo wana zana ngani na moja ngwana mudambo mbongo oka ndenge zana tena via ngo la coach na kwa bale pana to ngala kuza 50 meza 60 meza to yango tena sana yango tena mamsini deux amis chopite za nini vera chopite wa mbongo ndio sema ngona mbongo katana ngai mekano koloba na ndeko lobi eza ko ndenge nini eza pambu chopite pambu eza sufa na chopite eza chopite eza pambu dans ce si me repère normal et ça l'autre simana et là pambu donc pambu to gane pambu nde yango ombiso la yango bande ko zo pesa penza paso moni bande ko bazali wana eza pambu bazali penza ko kende na pambu ndenge ezali bande no senga bino penza to kota to découvrir bino penza ba vérité moni pambu wana ba ko kangangwa ndenge tozali kozala penza na service na tata wa ndenge toko beta tata pe ali wikosimba boye mabe ba klasi tata nimbote kosimba boye so na simbo eza mabe eko kanga pe aloboko eko kota ngandeni eko tuna loboko donc nde na simbi boye eko kota loboko ndeni mekano kolobela biso na mekano koloba no mekano donc soki na bocheti ne bochaka wana donc on ndeza son oyo ndobo wana ndobo asonge oh là là avec le français les ambitions donc on ndobo tinde bochebwe
so na beno na brutalité ko kota na liboko pe kotinga pe pono bien c'est comme passe bandeko eko pesa penza pasi na ministre ya pêche et élevage tina na yo to komona te tina na yo ngana beti sete penza na koyeba yo te ministre ya pêche et élevage na yebi ku komona yo te wana pe na osera pe bandeko podcast bo lekisa ngana yebi ministre ya pêche et élevage te na ngoma Kinshasa na yebi komona yo te pona ngana ye awa na komona ba pêcheur makambo ko sala boy yo ministre iso komia na yebi komona yo te boko lukisa ngai bokanga boboma ngai oui na niveau boma ngai na okufa na kei bo luka bokangisa ngai oui ça va tokende mais yeba ke mokila ngo za bankoko yo bominga okufa kaka okulukisa ngai na yo mabe na lobite mabeti na yebi ministre pêche et élevage te na ngoma Kinshasa komona yo na yebi yango te papa est-ce que comment ministre pêche et élevage komona nani tala tatane nga zozo pambu tala tatane zozo pambu réel solo tatane azokata pambu azokata watu azokata mukilo bie mutu nzambe na ngai Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko mokolo tosekenaki na mosolo na mboka Kongo ekoki tofungoli miso lelo tomoni buzoba nyonso toyibi oya kobongisa Kongo azali ayiba te ebongi tosala moto nyonso ata mwana toyibi mingi toke nani topusa nawa tozokotia kuna tozana tata moko aza mbote ata na ngai tomoni epesinga penza pasi mingi esalinga penza mwa kolela penza mekano kolobela ngai eza nini penza na kati na bino penza biso toa bapêcheur précisément toa ekoli libonga bapêcheur babenga yango mingi FBI zuni tozalaka wana comme bapêcheur so bandi na histoire na ya libongo omona libongo eza ya bapêcheur mais bapêcheur baka na même pas moni tina tie libongo na espace ya boye ya place aza libongo na bango toa na espace te mais libongo eza ya bapêcheur quartier oyo deux quartiers eza ya bapêcheur le Mobutu azalaki moto tout ayebi yango déjà même pas histoire ya obeta donc bapêcheur bokomona parce que quartier eza vraiment quartier Mobutu eza quartier Mobutu omoni même pas commune na biso na badesha bapoka olegai kuna te olegai te naleki wana namoni bapoka tout ça c'est que ils ont des sources ya mbisi ya mai ya commune nsele d'accord mais oyebi ministre ya pêche et élevage ministre wana yo nde fo yeba kombo na ye parce que biso bale concerné ya pêche na bato basalaka na ministère toyebani te menga mpe nayebi mpe ministre ya pêche mais wana ezala chose grave sikoyo ye azalaka nani tandis eza ministre ya pêche asalaka pêche te bon eza te mpona toya koboma mosala ya ministre ya pêche élevage toyebi nikima toyebi ete ngai nakoya mpona bato ebele bakobenga oza koboma mosala ya ministre ya pêche élevage ngai nayebi ministre ya pêche élevage te en tout cas mpenza bolimbisa ngai so bino boyebi mpona ngai nakoti na terrain na bino boyebi ye aexistaka te aya mpe kovisite bino na mosala bozosala mpenza pesinga batata mpenza bamikolo moko eloko kozwa nde toswana tata bata baosimba bapambu boye pema na maboko bakocola ndenge bandeko bokama te ne jeunesse azoseka bondeni barealité ezokoma mpenza ebele na ozanga moya koloba nazoseka naozanga moya koloba mais libongo mo basali prince ya ozobima wana alobi na yo wana eza libongo wana basala ngo na camp esala ma camp pesi ani nazwa bwatu na yake kanga kuna bakanga yo ateka mbisi na libongo ngona po ateka mbisi ateka mbisi ni ekanga bwatu kuna te na bwatu na libongo toteka rebale libongo na libongo afati ya fati pesa libongo mbisi te toza libongo ya batu l'état oyebi bien oyo ezali port privé te mais biso to signalé actuellement libongo eza privé surtout mimi bourgmestre na biso mbo nzola ntima port eza privé
ye bango ni aya te donc port oyo eza privé donc port eza mutu oyo mutu asali parking na ye okoteka mbisi nowa okoteka mbisi te awa mutu ateka mbisi awa te teka bale kuna sisa kuna kende nazangi maloba oloba oki bandeko nde bapesi vérité toza boya tokoki kozala bakombata ya idps mais cope na biso eza bapêcher na bango eza péché mais bakomona mpasi libongo oyo eza ya bato bakobenga na bango place kozala ezali te baa batata na bana bali komona be mpasi botikaka bajournaliste bazoyela bino matalana botika bajournaliste bazoyoka koloba bino bazwi image balakisi bazwi mutu mona nsima babimisi ye bongo alors eza bongo te bandeko ngai nalekisaka manaka na ngai eza bongo te bokonda biso na kati na ya biso podcast télévision osenga te bopartage mission oyo oyo eteli bapete moko elizwa pardon ezosalanga nde papa mokolo bo ndenge avandi apanzi makolo azokotisa bapambu na kati ya ndobo oyo ete nabengi bamichopi bandeko basilikeli ngai michopi te baa bapambu na bia biso tika na komba mwelo moni fe mobutu lera azali vie mobutu lera azali biso tika la ticket mo bana biso ne to puta ka ba papa ozo mono taka nde ba okemba boy mais so ake moi si na ake l'hôpital ko bota so ba ebika aza péché bazue péché ingeta matondo ola nanga bazue péché ya mobutu wana bino mo boyoki na banze te message ekomi na bakonzi ya mboka bato ebele bakolanda biso ministre pêche élevage awa bayebi ete azalaka te azali mpe azalaka estce azalaka Comme là, yo a fait des choses, yo fait favori. Yo bien été ça. Azalaka te. Yo bien été mais so le ni to. O ma te ga. Mais ngana yo kaka ministre pêche élevage. Azalaka te bien été po boye. Na kombo na ye. Parce qu'on ngas qu'on a dit que bourgmestre Yansele. Bourgmestre c'est le mot. De la messe. Boye bi. Il est là mo na boye ko ta libo. Yo matanjila. Na yo avandi. kuna basoda bamwa majioyo moko obanga me yo oloba mpo bapeshe ta yo moko kutu obanga omoni obikula moyokola nini basoda bosiko place yango ya soda spécial na okekula yo so ekutu mopatisa yango bangi bongo peshe dose kuna moyebo tia boite ezalaka te tokotya watu te yo bangi omota moona omo soko oyo nazala ngo basoko yango wapi mafuela basa mafusu basa masoko merci beaucoup bandeko wala bomoni babeta yawa babeta ye bafimbo ebele awa mpona déclaration ya libongo babeta ye mpenza awa epesa mpenza mpasi bandeko bokanisa te ke nakoseka nde mpasi omoni awa na ye nakoseka mpasi na Congo nakoseka mpenza mpasi na Congo eza mpenza na mpasi ekosala nga mpasi koseka mosusu nakoseka eza koseka bie esengo te nakoseka nde koseka mpasi mpe mawa bandeko ya biso ndenge bazali tala papa mokolo moko eloko oza papa mokolo ndenge avandi wana ali be na bandefu ya pembe azali na mandefu ya pembe papa mokolo azali wana ndenge avandi wana ndenge azolela ndenge tata mokolo ndenge azolela trakaseri ndenge kangi ye mais pêcher à organiser Moussa n'a pas aller à la population mais tracasserie les collègues comme c'est la biso à nous pour ça les bons motés baba partout. Merci beaucoup bandeko na boki mbela ya batata ne balobi ndenge penza epesi pasi penza pe mawa na singa te bo partager bo commenter ba diaspora. Merci to sipendo ya kotala biso nde boye to partager pe biso na bino mo comprendre ceci na biso tu peux comprendre mais nasi biso pe to comprendre pas bino pe bo comprendre mawa na biso pe pasi na biso donc ya kolobeza nini misala biso to sala eza misala pasi na ba pays mususu le roi ba pays to na pembe le roi ba Brazza bazwaka moins pêcheur na valeur na ye donc na ndenge nini okoko koma même na village moi moke oyo ya Brazzaville mais soko se présenter comme étant pêcheur yo moko sentir que terre bazio penza na kibomo or faut pas na biso moko le contraire ndesi place to ya mbibi non ya place mo boy falaki na monde lelo nde beaucoup biso ba jeune
Tous êtes vanni, tout mi fanni si na musala ou tout ça, on sait que sérieux na nous amis. Parce que na ba jeune belé, bazali ba kulula ba criminel ba nini. Le biso to na bana to na basi, to ndimi ko sa musala ba père ba salaki. Parce que musala o ndo moni. Et beaucoup la biso, et kolisa biso, et tangisa pe biso, ba misusu. Musala pêche au moni. Et pesa biso pe ba adresse na kata ba Kinshasa, net ba ngabo na ngombe mukula. Chez biso ya ne l'Équateur, mais awa to vandi sama pourquoi parce que ba père ba yaki na kopo ya pêche. Ne le loto tikalia. Mais souci na biso ezani, na biso, na bino bato o sa na ministère to yebani te. O fo fagi to yebana. Parce que to yebani to za na idée moko. O somba bato de pêche, oh non, Jean-Pierre Bemba, oh non, nani, oh Moïse Katumbi a sauvé bato de pêche, c'est bel et bien. Mais au travail, on est baléni. Yo mon do ça na mission, et puis même pas profondeur la fleuve Congo. Et puis même pas fleuve Congo n'est fonctionnera. Tambi c'est beau, tambi c'est oh ba bomba pêche rambi so éviter. Ba outil nini auto oh biso ba pêcher le l'autre c'est la pêche. Ministère a bien ngoté. Nini wa mabe pêcheur ça la bisi pour mission mon na té. Oyebi ngoté biso pe to yebi ngoté donc du coup biso to mo c'est la bisi na divagation pour la nini bino ba responsable na biso to yebanité. Bon luka bo signer ba responsabilité na bino. Ba responsabilité na bino ezate o bana na bureau té. Pour na biso nous va besoin biso na valer te to ko ya té. Nde ba kino ba lo ba bolamba bolia. Du coup bino na biso bo ba no yoksa mboka ka soni pourquoi parce que bino nde bo ba représentant à l'étranger. Et yo tellement ministère la pêche mo boy. Mais muninga mo ba tali muninga mo ministre ya pays musu atali na média mo ba moni yo ministre wana. Ba to ba sara na ministère no ba yebioté. Et à son niveau na yo. Du coup attends o estime on te mais na 4 fonds du cœur no yebike. Wa fautif. To me mamoka na bien chef de l'état bi tout droit, tu le bonne tout droit. Tout droit na cop na biso ezati. Bo biso tête, to binoté. Tout ça na pona bino. Ah ndé tout ça to fonctionnera ba misala ebele. Na minute to même na babilanga ya ba tomate ba dongo eza na zamba. Soki bande ko ba yo atala biso prochainement to mema bango tina bali to lakisa bango ndeni to travaillaka. Un bon jour soki ba yeli jour même na kata ba boîte ndé to pêchera to sala ba pêche to lakisa bango. Mais ça sert à rien aussi ba bateau de pêche. Oya malamu o sa na fleuve Congo lukaka biso bana mboka to ya to pêche ba idée yo ministre o aider biso. Yo ministre o aider biso na ba utile na biso ya pêche. Thomson est dans la valeur ti na kata mboko. Puis soirée dans la valeur ti na kata mboko to za capable. Mais to za ngane besi. Sur le numéro de téléphone 086 1222 719. 086 1222 719. Ah, merci beaucoup bandeko wana bomoni te tozalaki awa bandeko ba beti mo apiololo ba beti mo aseki na bango na oyo etali makambo oyo ezomema bango na pêche et élevage na pêche na bango baza ko pêcher ndenge makambo zo sala bomoni te balobi bandeko bayebi ministre ya pêche et élevage te bayebi penza makambo peze bebele te tala ko mona ndenge zoya pour le kolatsa auti ko pêcher aza pena difficulté nyonso aza pena difficulté nyonso bomoni eza penza ko pesa penza pasi pe mawa na bandeko bakola na biso na bandeko baza vraiment ko associer na kati ya biso podcast télévision bandeko boki maloba ya bandeko ne balobi ne babeti penza c'était eza penza ya mutu ya mingi balobi penza makambo eza penza kitoko mingi yo obengami na koma ministre mosani ni oyo la namaka est-ce que oyebi ba pêcheur oko sepe la journée ya pêche élevage na kati ya Kinkoli tani ba pêcheur nde basoya oko sepe la journée ya pêche élevage na Kinkoli être au sonné ba pêcheur et ba pêcheur penza nde bazali ba pêcheur ba ko mona passe ba ndeko boko na biso ba pêcheur ba ko mona passe tata taninga wuti bo ahuti na kiti na ninga yebwe azoki ne ko luka tala bango ko nde baza kuna ba ko ne ko twa bembisi bakene ko bundana bakene ko sani barete et puis mayo za muzinga makati okwei sopo mina chitokei bande ko na sengiti bomoko to linga to kana to za penza bien eza penza kitoko makati pe malamu mingi bo partager bo commenter na kati na biso podcast télévision bomoni ba réalité ndenge leki ndenge bande balo ndenge balobi ne ba beti c'était o to yambi bango première partie deuxième partie to ko yamba bango si bo ba penza ba vérité o penza za bien kati na bango kimi abota bi ndenge biso mezo kute bin balasima penza bye bye bo chikamala.
matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo mingi ya kolobeza te